Afrique 21, un nouveau monde. Mbote na biso banso balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Ndenge bokolinga kami kobenga biso bokosepela kamingi kobenga biso analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission tokosalela kabino les analyses spirituelles. Ndenge tokolobaka tango nyonso les analyses spirituelles ezali esika oyo topesa kabino ba analyse spirituelle pe toyambela kabino bapaya baye bazali na connaissance oyo bakoki kopesa epai ya ba internaute na biso to ba population na biso oyo bazali na posa ya koyoka ndenge baike misusu bakolobaka bwanya pe mayele to connaissance to boyebi ya mokili. Lelo toyambeli bino mopaya nde tokotuna ye mituna toyeba sango nini to message nini oyo ye amemeli biso na kati ya plateau na biso ya les analyses spirituelles. Mbote papa matondo mingi tata na biso to yesusu pona kopesa kaka sangolo lenge osili koloba yango ezali yenge mingi kasi potokoba biso to kopesa toujours mot de passe oyo ezali penza ya motuya epa na biso. Fumukimbangu yala kayala, Fumukimbangu yala kayala, Fumukimbangu yala kayala, yala kayala, yala kayala munza ya mvimba. Matondo mingi. Merci mingi Fumukimbangu yala kayala ndenge kozalaka comme passage na bango to mot de passe na bango. Avant de démarrer émission na biso ya mokomwa lelo, tokosenga tout d'abord opesa biso kombo na yo po ete ba téléspectateurs o bazali kolanda biso ba découvrir soki nani oyo bango bazali kolanda na minute oyo. Ingeta ezali pena bongo parce que na bonko kona biso yambo mutu azwa maloba esengeli amitali sanano ye azali nani. Ok, biso bakobenga biso Nembumba Vala. Nembumba Vala botami na mama Masanga Vala pe na tata Lando Mabiala. Nazali moko ya mopanzi sango ya nzambe ya Bankoko na biso. Nazali moko ya kati ya lisanga ya bana bilaka ya mvuluzi kimbangu oyo azali ko représenter mboka ya Afrique du Sud. Matondo. Merci mingi koko Nembumba Vala. A part kombo oyo ozali suna kombo mususu te. Ingeta webete kombo ezali identité ya moto. Mingi babenga kibiso na kombo ya Bruno, mingi pe bakobenga kabiso pasteur. Kasi likamo ezaka na tango na yango. Kombo lokola ezali identité ya moto tango bazali kobenga yo Bruno. Et soki ozana le buluku ya bato to na etuluku ya bato tango soko benga Bruno bato bakateza mundele. Soki oza esika ba japonais ba chinois ba race nyonso to wana soki bayoki ya solo Bruno mundela kotala o mais makamuni soko le basoko benga ngai to basoko benga mutu moko songolo to mpaka mais yo soko moyindo tango yo kotala oh non Bruno yeyo oh oke mundela ko comprendre te ah ba oh Bruno donc biso makambwana donc soki totali bien kombo na yo ezalaki Bruno ndenge ba prénom ba pesa la biso neti ngai prénom na ngai ezali Laurent Lobela siko yo prénom ezalaki Bruno olongola Bruno otikala na Nembumba Vala. Mais mfumu Lobela nazo koyebisa yo ozana ndoyi azali na kokote tozana kokote oyo bakobenga Laurent azali te lokola pe biso pe lokola tozali na ndoyi te ya moyindo to koko na ngai babenga jamais Bruno wana sa racine na batu mususu donc batu na batu kati na mokilo bazali na racine na bango et racine na biso bakomba ba Bruno ezali te bakomba ya Lobela ezali te bakomba ya Bagi ezalaka te mais na racine na biso ko kokuta bakombo ya Nembumba Vala kombo ya mfumu Lobela voilà tango soko benga mutu Lobela mbala moko soko ningisa na bakoko na ye oyo basalela kinzambe e basako pesa yo nguya okoba kati na misala na yo voilà eloko na fo ba yindo bayeba na koyeba makambo wana kombo ezali identité kombo ezali force ya mutu et tango yo ba changer identité bakomi ko benga yo Laurent bakomi ko benga yo Bruno c'est une maladie eloko wana il faut to ba na kososola yango. Merci mingi o eza présentation ya Koko Nembumba Vala
ndenge bauti komona uti ko se présenter wana et totuni epe soki azalaki na kombo mususu te par rapport ya Nembo Mbavala alobi kombo na ezalaki Brino. Est-ce que oki opesa biso raison moko o esalaki ke olongola kombo ya Brino otikala kaka na kombo ya Nembo Mbavala? Ingeta omoni likambo nyonso to ezalaka na ebandeli ezalaka pe na suka tozalaki colonisé na kati ya colonisation lokola na kopesa bino exemple awa ya Tata Mandela mutu apesaki ye kombo ya Nelson ezali maître na ye na classe. Donc tata nde bapesi ye kombo ya Mandela Rolilala. Mais tango yezo kende na école maître tali balibite ye kombo na yo Nelson. Donc Mondele a baptisé ye na kata classe a baptisé na kombo ya Nelson et bato komi ko benga Nelson. C'est-à-dire yo sikoyo komi Mondele Ndombe. Oza susu motote. Merci. Oza susu na colonisation te. Merci Koko Nembo Mbavala okomi Mondele Ndombe mbala moko neti biso tozana ba kombo ya ba Laura jusque là pona Koko Nembo Mbavala tozana no ba Mindele Ndombe. Très cher internaute ndenge tokoloba katango nyonso. Sujet na biso ya lelo toyebi ete la fois passée tosalaki émission na Koko abetaki lisolo ya organisation to mouvement prophétique o babengaki yango babengi yango na kombo ya BBMK bana ya bilaka ya fumu Mvuluzi Kimbangu alobelaki makambo ebele lelo lisusu azongeli biso na kati na plateau na biso et sango nini omemeli biso lelo po ete ba téléspectateurs na biso baza kolanda biso bayoka yo. Ingeta sango penza ezali ya to basango ezali penza ya motuya basango ezali ebele na kanesi to kokota penda na 4 na mozindo ya basango kasi groupe na biso ya BBMK ezali toujours koko ba passer likambo Tata Kimbangu ekolala kapongi te vita o tozanango doto ye 4 na mokili pona kobongisa mokili toye kosala ba aventure te toye kolekisa tango ya pamba te mais toye nde kobongisa mokili mpwete bato bazali ya kolala bala mukana pongi baye bamboka ya Kongo ezali kokende wapi Afrique ezali kokende wapi loposo moyindo azali kokende wapi par rapport na kati ya mondialisation place na biso ezali wapi na minute sokotali na kanisi te loposo moyindo azate ya wana Tata Kimbangu apesa ki programme mobimba apesi plan mobimba oyo bayindo esenge balanda à travers bana ya Congo do biso nde batu tokobongisa Afrika et Afrika ko pesa kimia kati na mokimba do eza makambo moko ezali très sérieux et esengeli penda batu bayoka likambo oyo balanda mpe basosola na maimanso na yelibino kati na plateau na bino. Merci mingi Koko tolandio na bokebi nyonso tokobeta lisolo yango na ndenge sengeli po ete bazwaki temps ya to opportunité ya kolanda biso te ba profiter na yango. Tolobelaki la fois passée makambo ya ba fiche d'adhésion. Tolobelaki fiche d'adhésion pe na carte ya membre ya BBMK ndenge nini évolution nango ezali kokende. Ingeta passer yo osala ba analyse spirituelle et sengeli oyeba penza makambo yango bien pour te batu bayeba na kososola. Carte d'adhésion, carte na fiche d'adhésion ezali penza ya motuya ezali œuvre oyo Tata Kimbangu ye moko atalisi tata tozolana ete mokili kala mingi te ekoningana Tata Kimbangu ye moko mutu akoningisa mokili parce que na contrôle ya mokili esengeli mokili eningana pona kusutukisa loposo moyindo alors tango mokili ekoningana diaspora congolaise bipai nyonso tu azali akozonga epai na ye na mboka ya Kongo lo tokozonga ebele voire même des millions tokozonga en désordre alors ye lobi bana na ye ba koki kozonga en désordre te parce que ye ayeba sa kotala musika yango apesaki mayele oyo pa ya tata na biso ntimu tuzolana alobi sangisa bana nanga pesa bango ba carte alakisi marque ya carte pe alakisi fiche d'adhésion ete mwana nyonso tu ya elaka
bana ilaka bazali na église Kimbangi sende kutolobaki bana bilaka bazali na ba église oyo ya bapaya eyaki bana bilaka bazali kuna na kati biso nyonso tozotaki kuna etoye koya parce que to colonisation ezalaki sikoyo alobeti depuis le 20 août 2019 alobeti colonisation esclavagisme néocolonialisme nyonso tu ekwei na mai botala ngai Kimbangu soki na kosala nini yango wana abandi deja kopesa biso makasi wana ete bana bilaka tous organisé na ba carte pe na ba fiche et lokola na lekaki awa yo moko ozalaki présent maye deja to lobelaki awa et batu deja babandi kotuna ezali penda esengo mingi batu esengeli penda ba yoka malamu po ete likambo oyo ezali ya motuya zala na carte na yo d'adhésion zala na fiche na yo bandeko ekosunga mpo ete tokende liboso matondo mingi. Merci toza kolanda yo na bokebi nyonso zala na carte na yo d'adhésion zala pe na carte de membre na yo fiche d'adhésion na yo na carte de membre na yo po ozala identifié na mouvement oyo to mbonge oyo ezali koya mingi toyebi ete batu bakritikaka biso ba congolais tosalaka likambo fondation ezalaka te organisation ezalaka te yango omoni likambo oyo tozoloba yango ya bana ya bilaka mbonge oyo bandaki lelo te je crois que totunaki yo mutuna wana la fois passée mbonge oyo bandaki lelo te et banda kala et cette fois-ci vous avez décidé ya kosala oyo babengi yango fondation ou bien organisation yango mbela na bino ezali ete oyo nyonso azali mwana ya elaka oyo nyonso ayebiki azali na elembo ya mfumu mvuluzi Simon Kimbangu a contacté bino pona kozwa carte na ye pe fiche d'adhésion na ye pona ko intégrer na mouvement oyo babengi yango BBMK. Je crois message na yo eza ndenge wana ingeta message ezali bongo parce que opesaki numéro penda ya téléphone te ezali pe yenga mingi po tena pesa numéro ya téléphone biso tozali awa na Afrique du Sud donc sengeli batu ba benga na 061 22 51 968 BBMK Afrique du Sud parce que BBMK est partout dans le monde et dans les 5 continents. Alors biso toli ko représenter parti oyo ya Afrique du Sud tin Afrique australe donc ezali organisation moko vraiment ya motuya bato esengeli baya ba intégrer bazala na carte de membre bazala na fiche d'adhésion mpo ete tango mpele koya eloko wana ekosunga bango parce que tata Kimbangu alobaki carte de membre na fiche d'adhésion ezali na tina ye azali grand visionnaire azali komona o ezali koya lobi. Merci beaucoup pour un rappel au qui opesa lisusu numéro na yo pour être ba téléspectateur na biso pe ba internaute na biso ba yeba kokoma yango de façon que mutu nyonso oyo azali na posa ya ko contacter mouvement prophétique o ba bengi yango BBMK oyo parti toujours ba Afrique du Sud bo ki o contacter Koko Mbumba Vala yende numéro de téléphone na ezali 061 22 51 968 voilà. Donc oyo nyonso azali na posa ya ko contacter Koko Mbumba Vala pona ko intégrer na mouvement oyo tobengi yango BBMK mouvement ya bana ya bilaka ya mvuluzi Kimbangu ndeto koki ko benga ye na numéro 061 22 51 96 8 na suka donc 061 22 51 96 8 wana ezali numéro ya représentation ya mouvement prophétique BBMK awa na Afrique du Sud donc na WhatsApp boki ko komela ye de façon que bozwa programme ndenge ni boki ko sala pona ko intégrer mouvement ina bangoto mouvement oyo babengi yango BBMK. Tozo kende malembe parce que émission liboso bandeko batalaki bandeko basalaki ba commentaire toza na posa to meka ko manyola makambo yango malamu vraiment de façon que baye baza na posa ya ko intégrer baye baza déjà na bilembo baye pe baza na posa ya koyeba nini obozali ko bongisa
bazwa posa pe ya ko intégrer po ete bosala musala na bino ndenge sengeli na bokebi nyonso ndenge touti koloba koko yebisa biso la fois passée pesa ki biso kombo ya mutu azali lokola président ya mouvement oyo est-ce que okoki kozongela lisusu mutu apesa ki initiative ya likanisi oyo ezali nani? Ingeta ezali question moko ya malamu parce que président nano ezali kaka ye moko Tata Kimbangu parce que yende mutu likanisi sike utaki nde tata na biso tuzolana azwaki kaka message epai ya Tata Kimbangu ete a exécuter message wana. Donc soki totali bien papa tuzolana mutu apesaki ye message to ordre ya kosala mouvement oyo to organisation oyo ezali Tata Kimbangu. Ezali Tata Kimbangu ye moko exactement, donc ezali penda bongo parce que mutu kaka mutu boye bandeko ezali mwa mpasi ya omoni ba mouvement belé sala mata toyoka ki yo pe olobi mouvement oyo ezali déjà presque partout. Ingeta ya moto lobi ete ba mouvement belé et salama esuka kaka na shit libre et koye na ple mbala moko shit libre parce que les grands esprits azalaka te to parfois les grands esprits azala mais tant moto bebisi eloko na beti shit mais oyo ezali kanisi e wuti epa na yemoko Tata Kimbangu akitisa ngo pe ya Tata Tuzolana et Tata Tuzolana abeleli kaka e ba na bilaka ba comprendre ba yoki pe ba pusani pembeni yango moni likambo ekeyi partout na Congo déjà baza ebele na Allemagne na Canada na États-Unis un peu partout donc likambo ezali kokoba pe ezali kokola pe bato bazali ko benga po te ba intégrer alors ezali sengo mingi yo kotika la simate tango yoki kotika la simate beta pe lisolo pa ya moninga mpwete likambo oyo bato bayoka yango pe bazala prudent parce que ma ezali ko yaka na mokili tata ezali penda somo mingi. Merci mingi mazali ko na kati na mokili ezali vraiment somo mingi ndenge uti koloba o souleva ki point moko oloba ki mikolo ezali ko ya ba diaspora congolais to ba diaspora Congo bana ya Congo nyonso oyo babima na libanda bakozonga na Congo. Mekana no ko expliquer bakozongela ndenge nini ndenge ezala ke mutu auti epa na ye azongi ou bien ekozala na façon nini oyo bino koza komona ke e diaspora congolais bakozonga na Congo. Biso to koloba kampamba te est-ce que parce que dernièrement Félix Tshisekedi président ya Congo alobaki ete solo esengeli ba réfugiés nyonso tout bayeba na kozonga kasi batu batombokaki na ndenge moko ya kosakana parce que ngonge betaki nanu te. Oui, toyebi oui bien sûr toyebi yango son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo une fois komaki na pouvoir parmi ba discours na ye asengaki na peuple congolais nyonso oyo azali na étranger, c'est-à-dire asengaki na gouvernement afongolela peuple maboko ba nyonso bakenda libanda ba nyonso bazali na étranger ezala ba investisseur tozonga na mboka na biso wana ezali parmi ba discours ya président siko façon oyo bino bolobeli ete batu nyonso bakendeki bakozonga est-ce que bakozonga na voix oyo président de la république alobelaki ou bien ezali na voix oyo peut-être bino moko boza ko bongisa d'une manière imaginaire disons. Tata Kimbangu sera pesi plan et l'axamaka na bilembo. D'autant to okoma na tawana ya bilembo, yo moko bakoyebisa yo te. Yo moko pena ozuka bisaka kra ozongi. Donc ceux qui te lobby bien, programme oyo ya kozonga Congo, la diaspora congolais, ezali ni ya Félix Tshisekedi, ni ya bino, ezali programme ya Tata Kimbangu. Ingeta parce que mais tozep sabino était visionnaire atalaka musika pe amonaka musika azali ko yebisa biso ete bobonga maka tango apesi organisation ete bosala organisation bovanisa organisation soki organisation oyo evandi ayebi ndenge nini akopesa signal bakoyebisa biso te mais Tata Kimbangu tango azali koningisa mokili tango ye azali koningisa mokili alobi nini bana bobana déjà kobongama wana ezali 1 tango alobi bobana déjà kobongama c'est-à-dire ezana mpela moko ezali koya mpela oyo ezali koya yango déjà ekobanda koningisa bamboka nyonso tu ya mokili
Bamboka nyonso to mokili ekokota mpiaka. Bamboka nyonso mokili ekokota na insécurité. Bamboka nyonso mokili ekobetama. Etango bakobetama, mboka na biso ya Congo ekozala safe. Nde esika bato bakocomprendre ke tango se kokito songa. Ndenge po suko mona te ba américain ba oyo batekama na esclavagisme na tango wana ba bani déjà kozonga na kalezalaka te. Na kalezalaka te miloko na tango ekoki. Ba bandi kozonga pe ba bandi kotuna origine na bango. Ba uta wapi parce que mingi na minito soko koti pena na kati na internet okomona bango. Ba bandi kotuna origine na bango. Lelo na yeko pesa lokola exemple ya Michael Tyson. Hier à comprendre que non, ba koko ne ba uta na Congo. Et c'est les révélations na pesio. Ba bandi déjà kotuna origine na bango. Donc c'est-à-dire tango ekoki. Donc ceux qui t'attaquent mbango pesio programme, lande la programme wana kochama sekite. Ntango ifweni ntango ifina mene ezali yepeka kama mutalobaki yango. Abi bana ya Congo botale nanga. Mokili mobimba esengeli batale la tata kimbango na minito bwe parce que yende aye ko changer axe ya monde. Parce que mokili ezali tengo. Bato magie bazali ko dominer. Bato ya ndenge na ndenge bazali ko dominer. Ba religion ba science eye ko dominer mokili. Le long passe côté minyoko mikakatone koti bana ya Congo bakomi lokola ba papier. Makambo ezali ebele oyo ti lelo na mboka na biso ezali nano fixete. Mais tozo senga tozo lobake peuple a kozonga nde. Ingeta ezali pena motuna malamu yebaka ete na vie. Diaspora mutu akotonga kamboka. Eloko na foko yeba. Est-ce que diaspora na biso eza organisé? Yango nde tina ya BBMK. Diaspora soki azongite mboka na ya Congo ekotonga mate. Ça c'est un. Bamboko tozo linga to kende. Bango nde basalaka mboka na biso za la stabilité. Bamboko tozo linga to kende wana. Bango nde basalaka ete Congo ezala stabilité. Bazali ko yiba, bazali ko piller, bazali ko pesa minduki, bazali ko tikela biso minduki, bazali ko imposer biso. Siko biso tozonga to kende pa ya batuana, to kende ko milingisa pa ya batuana. Mais bandeko c'est une confusion. Et tant que toko makuna. Et tant que tataki mbango ko ningisa, to sala suni. To yaso to zonga lisusu demi, do marche en arrière lisusu. Les problèmes c'est que ezali. Mais koningisa ya papa kimbango pe peuple congolais a umeli na pasi. Peuple congolais a umeli na souffrance ya kosaganate. Mais banda ki makambo oyo ya tata kimbango kino lelo tozo mona pe réaction te. Peuple azo kufa ba makambo eza ebele oyo ezoleka na mboka na biso ba maladie ba makambo ebele tozo mona eloko moko te. Nini oyo okoki koloba na peuple congolais? Assurance nini to ligne de conduite nini oyo bino bokoki kobongisa bobongisi pour être peuple congolais azala sûr et rassuré que na voix ya Simo Kimbangu na voix ya Mvuluzi Kimbangu lobiko ezali matondo mingi omoni peuple congolais problème na ye akolandelaka prophétie ya tata Kimbangu te bango bakolandelaka ba prophétie oyo bakomela bango ba dicta bango nde problème eza wana. Na kopesa même exemple moko ezali na kati na Bible. Roi Hérode tango yokaki ete mokonzi esengeli abotama na temps oyo akendeki kotuna zinga na ye est-ce que ya solo penza mobiki selingi abotama na temps oyo bayebisaki ye ingeta oyo ezali tango oyo mobiki esengeli abotama parce que basine na ye esili komonana. Mais mobikisi yango ya Congo est-ce que asi abotama ou bien azali ou bien ezali ndengeni? Nde problème siko processus parce que bato faut pas mona ndenge ni mokili ezali ko bouger mokili ezali ko ningana nyonso to ezali na kati na prophétie tata Kimbangu aloba parce que na mokili il faut ko landa ba prophétie ya mboka na bino ezali ko loba nini nyonso ezali ko leka kati na mboka na biso tata Kimbangu bandeko esi aloba yango. Et si elobama et si ekomama kasi batu balingi ka Rolanda la voie gauche. Mais koko tozo kende malembe to kende malembe puisque batu bazolanda biso ingeta nengo uti koloba nyonso oyo eza koleka na kati na mboka na biso esi elobama tata Kimbangu asi aloba yango pesa biso nano na mokuse
nini oyo tata Simoki Mbangu ase aloba oyo ezoleka na mboka na biso lokola na minute oyo na kopesa bino kaka prophétie moko mpo te boye bana ko comprendre tata Kimbangu alobaki ete na deuxième indépendance parce que pour to poussa pena mayele ya bato musika ba comprendre vision ya tata Kimbangu. Tata Kimbangu alobi bien na deuxième indépendance ba mingizi la bakuya bakoya ebele na mboka ya Congo. E bana ya mboka bakosala alliance na bakuya mais tozali komona yango bana ya mboka bakomi kosala alliance na bakuya bana ya mboka bakomi kosala alliance na bamindele bazali koteka mboka bana ya mboka bapesi ouverture na mboka ete ba étranger bakota na bango balia bamela basakana bazo ba richesse ya mboka bapie bamema yango soki wapi tozali komona yango esi elobama ezali na kati ya prophétie ya tata Kimbangu kasi batu bazolinga koyoka biso te ne problème tozala yango yango na matondo mingi koko tolandi na bokebi nyonso eloko moko interpeller conscience na biso lobi bana ya mboka baza koteka mboka ingeta mais soki tolandi na histoire ndenge ba mikolo baza koloba paraît-il ba chef coutumier nde batekaka mabele batekaka mboka na biso mais lelo toye komona moko ya bana ya diaspora auti kokita na mboka ya Congo tobengi na kombo ya Papa Tuzolana auti kokutana na ba chef coutumier. Est-ce que ba ye ou bien aye pour akotisa idéologie ya chef coutumier pour ba banda lisusu koteka mabele ndenge batekaka yango liboso ou bien aye na likanisi mususu oye komema changement na mboka na biso ingeta wana ezali pena likambo motuya donc place wana esengeli pena to expliquer ngo malamu nde esika pena bite ya BBMK ezali donc okita ya tata na biso ntinu Tuzolana na mabele ya Congo ezali par hasard te boye po boye bagete makambo ebandi kosala mana sese tango ekopima alo ekopesa mbwa aboyi nini ezali koleka na mboka ya Congo ba chef coutumier ezali kolobela wana basangana na kati na lisangana bango bamoni ete ndenge mboka ekomi kokendeleza lisusu yenge te gouvernement bimi bango mo bakola mabele na kati ya gouvernement bazali te alors bazwaki décision ete en tout cas vomi ba bloquer mboka parce que bango de bakola mabele bakomi lokola bana mike bakomi kolala na ba ministre na sima bakomi kolala na président de la république sima apesa ma $20 mabele yango na bozwa boye yango bato balobaka no ba chef coutumier bateka mboka ne problème sur esika ezali tango ba réaliser que non mais bato yo bakomi ko sakana na biso parce que bango net bapesa ki pouvoir pa ba politicien no bino bokamba mboka biso tokozala na sima to bana ko appuyer bino mais ba politicien tellement ba kotisi mabe ebele na ba science na makambe ebele ba bosani ba chef coutumier so ba chef coutumier bazali kotala yango to monaka président de la république nyonso na mboka na biso basalaka effort il faut aller kutana na ba chef coutumier normalement ezalaka bongo mais lelo yo ezalaka susu ndenge donc ba chef coutumier bazui pouvoir ba pesi epa ya bana oyo babengi bango ba député ba ministre ba président et lelo sikoyo ba président to ba ministre na ba député balingi pe kokabola pouvoir na ba chef coutumier te ou bien ezali ndenge mais donc ba politicien wana bakanisaki ete baleki batata na mayele ok tolobaka na lisese ete matoyi ekoleka ka moto te ba chef coutumier bango bapesa bango mabele même mondele tango ayaki akendaki na pa ya ba chef coutumier akutaki Oye,
21 un nouveau monde. Mpate toko mana ba compromis na makabo mazalo ko deka. Ya solo ko trouver ba solution. Et après pamba te di kambuana na zalo kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko to senge na bisu bulimbisite 0 sur 0. Nene basana ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusila te mais misoko bino nyonso tu bozali awa bozali l'université fate botrouver solution na problème oyo ezala kosala place na moto mwindo ekozala te eloko wana yango wana nde tozali koluka